alobaki na ya nakuta na yo po papa leki na ye au fait papa leki na ye nda sola ki na ye ngana na téléphone ya essayer papa leki azana Afrique du Sud oui azana Afrique du Sud mais ngai vraiment beau solo et on a mona ki na ya ta sur place na passer au atungisa epenza mingi na yebisa etango abengi kutu na yebisi ezela kala mingi te nazo koma na ngai so na komika na so benga yo bongo bosolo comme on a Yannick comme on est Yannick Malé Yannick Malé papa leki ya ese umela kenda penda kala na Afrique du Sud kenda kala na obenga un joueur qui s'appelait Malé ou bien Malé en tout cas na ebitinga makambo ya football penza na ebate azo yamba te Oh, Karine parle. Allô? Oh. Allô, Papa Leki, bonjour. Allô, bonjour, Karine. Boni, oza bien? Biso pe ça va na passé au kasi en tout cas na tiens main libre pour bo solo na bino librement na passé au papa Sonzo kasi. Ah OK, ça va les kamote passer ngai na passé au papa Sonzo. Bonjour monsieur Yannick. Allô, bonjour. Oui, Bokilo Sonzo. Yo dans Afrique du Sud, dans Afrique centrale. Ah oui, toza biso nyonso ba africain. Mundele kaka nde mutayeko kabola, mais toza biso nyonso ba africain. Bon, eloko nga penza nazaraki nango pona solola na yo yango moni na tindi mwana ko matikuna po ozwa telefone bo solola. Toza mikolo biso na bino tokosola likambo pona bana te. Yango wana foto sola nga na yo. Bon, na yebite famille nyonso ezaka na mibeko nango, famille nyonso pe eza na ba kutimi na bango. Lokola biso pe boye toza na famille na biso toza na kutimi na biso. Bon, na yebite vraiment en plein 21e siècle oyo papa Sonzo. Tile lo bino na famille na bino bozo croire na makambo ya bakichude. Eloko nini obino botie na nzota mwana nga esengo. Oyo ke mwana komi ko bela pamba susi likola mwana bino divorce. Eloko ngana saki na ngo besoin na sura na yo boso pendane ya parce que na regret makasi. Eloko totina mwana na yo esengo. Oya ngai mwana na ngai divorce opportunité esengo oya nièce na yo. Cela veut dire quoi? Non, nalo ba malembe ndenge nini nani? Na bengi yo Bokilo Sonzo po na respect. Na ngai na benga yo mese Sonzo nde yo benga pe mese Yannick. Tosito yeba bino famille na bino eza famille ya kindoki, famille ya mabe. Soki wana bokomisi meme na bino taba na bino bolia oya bino me bomeka na oya ngai te. Esengo aza biete. Bona mwana na bino divorce. Libalo bino na obalisa ya kisu. C'est ça que je veux savoir. Monsieur Yannick, non ko kende mbang te, hein? En Afrique du Sud, moi en Afrique centrale. Ah, on mutema ya Afrique ezali awe pa na ngai. Ba coutume existe. Coutume au 21e siècle était. 20e siècle, c'est-à-dire dire quoi? Le bois qui comment tu as coutume au bois qui en 20e siècle na bino? Hein? Makama qui tu dis ça existe chez nous. Les appels ndokité. Ya makama coutume na biso. Il faut comprendre bien. Ba to ba coutume, yo za coutume ngape na coutume. Ngai mwana na ngai a baby pona nièce na yo. Ayeba ki ango bien, ayeba ango, je lui ai donné des consignes. Makambo na za kala bale mongele batika bakiti dogi ya mfuka batika yango. Oyoki boyebi place mwana wane senga utilité. Eza avertissement na lingina pesa yo, na lingina pesa nde avertissement botika to yebi kindoki bobungi saka batu 3 jours mutabungi na wenza zana kishasa me azo se retrouver lisusu te pona kindoki ya famille na bino. Na lobi yango ozo tangi langa bakongo ba ibale mondial ba kwedi banani boy yoka na mkanisho na yo zaka na batu bakufa
balobi tika bakufi bakunda bakufi yo kende ko tatu lelo banzambe. Vous êtes mis en garde, Moi, je ne suis pas italien, moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'oncle de Devos. C'est moi qui suis le chef de famille, chef de clan, Zali Ngai. Parce que nous sommes beaucoup de Ngai. Nous sommes au 21e siècle. Ok? Ça, c'est une injure, hein? Et Zali injure, on vit en Ngai, Kindoki, Hein? Na yebi choka kandengo wana. Soki mwana nanga mekozwa problem ndenge kaka zo sala ba crise ndenge wana problem ko elie. Na ko futi not kisa tike lokolo zo komisa Afrique centrale wana yeba ke Afrique za forme ya munduki balobi gachette ze pana bino kuna na Afrique centrale mais tio yebimisaka masasi za en Afrique du Sud Ovo mwana moto penza wana na zolo bango. Yeba kango à partir de cette instance yeba kango bien. De vos basi ne babota mega ba jimel bazali awa déjà zali awa na biga bazali awa basi ne ba ko 2 ans oh wana suke c'est mon aïe biku tu yeti ça existe OK on go bien qui tu existe chez nous yakako yaka zo avion comment komisado yeba tout ça ndengini yo zo avion commandé en Afrique centrale ko yeba makambo ezali awa c'est fini, ça suffit. Tala katilinga téléphone. Akati téléphone. Yaniki. Akati téléphone moto. Yaniki. Kobenga te. Kobenga. Obamela téléphone na seni. Obamela na seni. Akati langa téléphone. Obamela na senini. Obamela na senini. Bandoki apama pambo yo bandoki famille moko ya bandoki na yebite nyonso yo muto zo na saloni ozo ya kokota na saloni kala mundo kona yo na saloni muto ali bonso azala ko olinga balesa tala makamazolo bananga yo linga ko balesa yo poliso linga kokota na makamu na bango ya kichuru wana ngana ke bala nyesho nanga makamuni na kota tala Micheline nazo yebisa yo boy yo muto zalaki awa sima nazo pekise sengo mobali wana yo te yikaka kampiko bako yika piko na mobali bazolinga babali sali bala kichu sama mwana yepa na ngai ke mama na lingi na bala na yebise ke ko bala te yo yaka pa diplomatie awa yo sa diplomatie awa papa na ndinga si la personne makamwana ko ya makamwana ko ya yela ngacho makamwana te il n'est passé plus ba téléphone yo service yaniki ni que ce soit la dernière fois, tu parles de moi comme moi. Si vous avez changé de sujet, et puis ne viens plus ici. Comment vous avez bien goûté? Bah, c'est un beau thème, bah, il y a l'air, il va aller, ma passe, il va aller. Pourquoi ici 2 ans? Il y a une balle à moi, c'est vous. Il y a la gangaïa. Il y a la gangaïa. Non, non, pas là. Il faut me banqueter. Il faut ça. Moi, si il y a un noko nangaï, ma tonga, domba, si, bah. Yo, il y a la gangaïa. Nous faisons moi si Yanoko Nangai, toi, papa Nangai. Hein? C'est quoi ça? Il y a le trouble de Nangai, la famille Nanga, la bâtisse Nanga. Hein? Tu es jalouse, toi? Et tu es un Lingayo? Ou Bangalore Lingayo? Ou Bangalore Lingayo? Yo? Et c'est moi qui appelle Lukilayo. Tata Mokoboye. Mais yo muto pesi mo. Omoni nenge zaboy. Oh. Papa wana kokoti sangai soko sonzo kokoti sangai yoka kana munoko mwasi mubala zolo ba yeba zolo ta keba na ona biso impolitation ayo wana soko ozo ko sana ngwepa nanga keba so na zongi mutu nanga nenge za kala oyebinga bien Micheline yo mutali boso azalo ko pese sengo conseil ya wake yikampiko kesa ko yikampiko esate yo ke na église ozo sala neza kutimte kala solo pesa kutimte tant esengo alinga ka yepa na ngai ke abana na loba ke aboyi po ba mona mama nani to na bona tikanga na yo soko saka na ngai keba na yo ko solo ba kambwana kutim mutu bazokotisa na makambo ya kichuri kuna babalisa soko bokene kosala na kokoti lokuna zo so na nya manyema na sope
Bino ba wenge na ba isengo, ibani na bino. Jesu na ngai te, jesu ba tata na ngai, ba poko na ngai, ba noko na ngai. OK. Peut-être sur le couloir va aller, prends ton téléphone et disparaît. C'est quoi ça? Mon ngana tulia la kanga yao. Tu trouves la famille nanga, na basi nanga. Ça c'est quoi ça? Oui, regarde ce wate. C'est la dernière fois. Je suis solo qui n'a qu'en Afrique du Sud, pas Yannick, ah wate. Ah ouais, c'est terminé. Oui, regarde ce wate. C'est quoi ça? Yangai moi na baby donc problème était ailleurs. Ni yes na azo sur ça ni comme problème. A futa via yao. So komi yo bangaite. Azo via mata akita na Afrique centrale akoyeba.